Bonga memaki ona zaina kashne. E bonga na memaki ona zaina kashne. Si on est dans temps normal, bah aura maîtrise, sera qu'il kambu yandeko, net ya na ki kambu ya ko mais na luketi na palais. Voilà. Comédien, maintenant on a des défauts moko. Et ça c'est problème. Alors comme ninga ça tu me connais na force va traiter et si limite ba moi ce que le parce que quand asala ko groupe là yo bika mamba ba groupe on est ezala ka yaki kotika a continue na monde toni po ntonde ezala de solo olé na monde bese Google osali ba audio ye na monde bese Google après siko yo babandi ko tamwisa Tu peux me mana filmer. Paul aussi mbite. Paul aussi mbite. Aussi pour nous déranger à Simbi. Même les églises. Na foyo kangana. Tolo ngola optique foyo bino boloba ka ke bolunga na kate. Tota tso bolunga ezala kana. Yango na do. Asara to la lembisi mwa mobali oyo. Yo to la bomi e pole. Tebu kongo. Exactement. Donc, quand on a cette centenaire, quand on m'a directement lobby, d'autres poser la liste parce qu'ils ont un artiste qui m'a dit, parce que ça va autant et belé, parce que ça va comme on a bango, mais quand on va filmer là, on va penser que les goyas directement les lots c'est maintenant les autres choses que je ne pense pas. Le lot est motivé, on a besoin encore de l'on a pour par rapport à comment sont organisés. Donc, bah, il va organiser encore et puis là, il va déjà artistes. Donc,
nini mama okende kikawa okende plasi kuzaki awo na makolo kibale melodi azabu chaka moye kwani Ça qui est un peu moins déséquilibre. bobandi pe musala okala bofongola peshe bosumaka pe bobandi musala okala bino bakosala makambo basumu na bino esalaka te obokoli bana na misalo me bochange depuis point noir les élèves aussi encore point noir alors vidéo pour soumettre. Merci vraiment papa et bébé. Là, ça va, il faut que nous fassions. Merci, ma routine. Bamotongo esili. Bamotongo esili. Moto les a libre. Okende. 51. Yo nanga pete. Comment t'as toi? Comment t'as toi? T'es 3 okende. Tu comptes à 3. Tout le monde est c'est quoi? Non, pas toi qui 51. Ah, bi combien mutu combien? Toke libanda. Migra. Migra c'est bas. Oh, bon pour la côte d'accord. Chauffeur, Pongo là. Avant ça là, avec nous on a famille na alors donc on est là on a famille et bon on y a qu'on va union parce que donc collaborer avec la presse.
Justine. Ya okota basha mo tala te. Ah, ni ma misala bo sala wana. Ngaya. Après, vous les artistes comédiens, nous les artistes comédiens, on a quand même réussi à exporter Tor et Mélodie Badiama, Bana, Fana, Pona, Braza. Et aujourd'hui, et comme on a Morgue à Sénégal, on a belé au Bakunda Moutolina. Impression que vous avez sur préparation de la mise jusque-là, tu es non coaché, non, on a pas mal. Ok. Premier single, bakunda mélodie nde bakunda bandeko nyonso tu bakunda ye na honneur même moral ata na ndenge oyo hypocrisie morale eza kaka o baye mpe nene bato balobaki surtout bino bacomédien olobaki no bino entre bino bolingo eza te mais tout le monde est confusion totale bino bosali kotize mbongo ebele vraiment euta poche yango nalobi boye bacomédien batiki defi oyo amoni ke mutu na bango akufaka libanda baye na corps total entre nobetela bango bravo ebele na maboko na makolo en tout cas bacomédien nzambe apambola bango yokasi famille ya mélodie bamoni te baolela me baomona te ozo comprendre et puis na moment oyo te ya koloba ezozanga parce que tomona te donc bacomédien pour le musique oyo balongola eloko babake bayokanaka te soki bato oyo balobaka na bango bayokana te tali bango nde baoyeba mais dimoi mpo na bango baza toujours même moral bake bazwi ndeko na bango baye na ye na butubutu oyo namoni kutukutuka belinda bagatango na cortège ya mutuka ebebi likolo oyo ya boye c'est-à-dire bolingo akosala ngo mpe na mbongo na ye akosenga mpe contribution te ozo comprendre bao nyonso basalaka bemission banani wana ozoloba nazomona ozotake biso nyonso ikompli nanga mpe yasoka mpe loba yo je ne pense pas que olobaka makambo nalobaka nanga vérité nga mpe nalobaka ngo moni bacomédien batiaka na défaut moko soki azwi problème aluka moninga soti ndeko ne na forte batraité esili mtolo bamongo soki eloko ati parce que kotonga noyebisako batika te po kotonga biso tu totonga ata na église kotonga eza kotonga yaoka makomi siko nde na temps normal bazoka maîtrise sokoki likambo ya ndeko ndeti naoki likambo ya kobe nake naluki ntina palais osololi oleya na monde bese google osali baaudio eye na monde bese google après sikoyo babandi kotambwisa ozo comprendre mais côté bolingo en tout cas bravo bana bolingo voilà ata na ndenge hypocrisie bolingo eza po bambongo ata na ndenge hypocrisie keto sangisa nyonso po nayebi ke na bakommentaire bato baloba misu lanceni mpona bandeko na biso mosusu bon mais c'était nango kaka peut-être bamisu bamonana ete mpe mwa misala mike mike neti boye corde eza boye bato bamonana na bango bamonana neti ngapi na ndo amonana te ngai oyo namona quand même organisation esepelisi yo organisation ya corps euta banda point noir eya ti awa iloba nini okoloba quand même na bandeko no bacomédien bon organisation eza bien parce que omoni mélodie aza congolaise donc ebemene jamais kokundama na point noir po point noir yazalaki mopaya ozomona fallait kaka eya awa akundama bandai kodute makasi ke bino bacomédien boza mal organisé bazondima te ke corps ekoya na bato wana babandai kodute quand même okoyebisa bango nini bon bato bazalaki kodute yango les images parlent donc aza kuna ebele oloba te aza artiste donc baevre na ye oyo asala kala baolongola ngo na bayoutube baolongola ngo na bacd baotumba ngo parce que atika théâtre kala kotika théâtre kosala théâtre eza nini eza kaka azalaki artiste wana ezaka moko ya bino kaka artiste nde mutalobaki yango wana ye oyo yango eza susi nange ezaki toperde mwasi na kati ya théâtre congolaise et puis mélodie aza n'importe qui te mélodie ajoué bafilme ebele mélodie mpe na monde internet ajoué mingi te ajoua mpenza toto na cd donc aza artiste alelo te mélodie aza artiste akala tana na bango les jours depuis long oyo tosala bango ba 18 ans déjà passé expliqué nga na moto abongo donc abanda théâtre tongo jeunesse ya mélodie est passé na théâtre
donc peu importe bato bakoloba le moni ce qui est mal est que biso moko baartiste nde tosambusanaka tongaka tosambusa so moninga akufi tomoni lelo jamais motu nga akufa tomoni matanga ebandi ti suka mambo malamu ezala il faut ka mabe ekota kaka ata moto azalaka mabe te na monde ya théâtre nga nayebi ke mélodie azali fi mwando oloba te azali fier makasi nayebi makambo wana te fier asa mwasi te azali mwasi te osomona bajean bamélodie makolo ya mélodie somona ngo je me souviens na tournage moko tozala major zozo elele non ezalaka oza na mbanda mélodie alata mini première fois major amona makolo major aganga abi wa producteur agangi yo mona ozala na mole boye asala motu nyonso soma ça je te dis la vérité mais dès fi moko lokwa fi nyonso ka te abandi théâtre lelo wakufa lelo motu nyonso ifa lekaka na internet sa finga loba non c'est pas bien il faut te respecter un peu mémoire ya bandeko o basali musa ba servir mboka mais dès c'est pas ça va te bien si on t'a kufi so za makambo oloba te yaye oko se te ka nka munoko ça sert avec bemela nyonso loba ya mélodie ayebi eloko te ayoki eloko te ça dit ba nyonso ba fi mélodie ba onde ba ba parce que mélodie ayoki eloko te ayoki eloko te sauf que ça passe esali ka soni non soni eloko te amoyo ke esali biso soni te ebana loba malelo est-ce que moi ça théâtre ça na valait pas mbala théâtre ezala te mais lelo so moni batie bandia na TV ba compenser to l'équipe ba l'équipe biso ba sali boye parce que bon moko ezala raté des fois tant ba finga mélodie lelo ba vidéo na tika na YouTube moi na mélodie a 8 ans bientôt 12 ans si Android amoni maman na YouTube humilié et franchement tout ça ba nyoso to lona to buka ngo awo o finga mélodie biso to za mkona bolobisa bababa mikwa bino bokufaka parce qu'il y aura des gens ba oloba parce que boloba ka mabe moko boyo bazongo loka na mabe wana ça va moi to ke mo Pole memate. Bonga memaki ona zaina kashne. Esile. E bonga na memaki ona zaina kashne. Pole. Tu ape memana filmer yo. Pole simbite. Pole osimbite. Ah, Sarah tola lembisi mwa mobali oyo. Yo tola bomio pole. Tabu kongo.